Batutu babi que les choses à pédé. Batutu n'andinga mabete batu babi que les choses c'est un pédé tout fait. Yemo auto les gabi que ça n'est pédé mais abima na Diego. Au moins maramonez a su à robombate. Zara na la team wata. Yo j'avais pris ça la vérité toto et ba. Au moins babilo les choses zoroba les choses ko sapé batutu les choses ba pe aloba penda pembe na pembe likola pembe. Côté le misa les choses a côté misa Sara a. Nandia mabete ngana préféré na les choses. Ya basi nyoso baza ndenge mote. Bilengi nyonso ezalaka ndenge moko. So bilengi nyonso ezalaka ndenge moko. Batu bamviyaka ba mère amida te. Koseka te no. Batu bamviyaka ba Karine Mokonzi te. Batu bamviyaka ba Daïda te, ba Soraya te. Po komona mwasi musoso moneka no leka bona nzela. Ane français. Mais to ebi obiso bibali to ninga to amviyaka. Neti Sarah to la no telemisi awa. Na leke chu anga. Et tant que mobile non préféré dans les ketchup. Ah, j'en fais. Talaka les ketchup. Osane ki bumba esokuka. Elenge za pa les ketchup. Elenge fa. Ngo yokango. Ngana na yokango te me batutu babimana na ebi. Na ebi. O ba sepela les ketchup to fandika abita disone. Les ketchup za goût za propre. Te mettre na ba solpe to fanda kati. Leke. Tika pardon. Ba pola me ba on timate. Ba pola me ba on timate. Lesquels accès bon que oui aibi kopo ko lega bango talaka na minu basu yao ala kisina minu Diego gaso alikuwa santi ko Diego ngaso resule ke chubu yutazara na latima eza sentimeza makamba kibumba ndeza makamba kolinga mwasi so monike mwasi na komo sona kingandi bobo zuwa te e azuwa te yimte sala Diego ngana préféré na ngale ke chu nga tenga sala nga pasité mwasi foza na ba propriété. Moi si faut zakito propre yo kanti moi sinyo ça pour être yo komona moi so mona zaloka ngubo zaloka lipopotame ovandi so mona ndeke moi c'est légité moi si faut na ba goût faut na ba qualité yo je sais bien que moi sinyo ça za ndenge mon côté moi si faut elengi batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko le grand menuisier. Ma invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Badingambo Kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, Nababoni, Nyoswa Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce. Les news de Joyce, ils auront toujours Kawana pour nous mettre la bino. Actualité, ils auront na terrain pour nous mettre la bino. Rien que la vérité. Awa le côté les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Armel de mon cœur. Je dis encore bonjour à toi Kissinger Anton Monayolo Nakata Moscou. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi Patrick Ponce Maele, moi la général Maele, pourquoi pas dire encore bonjour à toi Bruno Lubu Kambongo ya propre, pourquoi pas dire encore bonjour à toi Kissinger Anton Monayolo Nakata Moscou, je dis encore bonjour à toi aujourd'hui les jeunes Porba, Maître Jidoka Nakata France, bonjour encore une fois la binonio Sobolingara Joyce Tumba, autre Madi Benzema de la presse, Nazaraka pour nous saler la bino Msala, pour nous remettre la bino ba actualité news Wizarana terrain, pour nous remettre la bino rien que la vérité, awa l'okouté les kakaté, Armel. Et voilà, aujourd'hui je reçois pour vous Janvier Mokonzi par rapport à l'actualité dominée, par rapport à Cynthia Kapaz passage naé et pas les que tu crées un problème les que tu contre Sarah Tola en tout cas internet est ko beba internet est ko panza to éviter guerre ba serre guerre ba yaya ngo ya internet ici là qui on n'a pas compris ni ne seli que guerre ezonge comme atina ba niveau yo na ko senga ba mufungolela nga caméra na ba invité na ngai Janvier Wata Mokonzi mwana ba mama bonne santé. Ouais, qui tombe par la grâce de Dieu, nous sommes ça toujours dans les circonstances naïe. Nous sommes battu la rabisso naïe que azo battu la rabisso toujours sur mon j'en vais na kiti bosser que c'est bon que malade des athées, je suis toujours Janvier au bébé Janvier Wata, Janvier Mokonzi, dernier fils à Babakou,
ngayo janvier kuna yo nini po te ngalinga basaka na bato ba sa fierté mboka te ba otemola mo honneur ya mboka sala ma bien yona linga penza kozala toujours branché na bongo scotché na ka fan loka mutu na mutu na rapé fanatique il y a la bonne musique na pe fanatique bato basala maboki théâtre ba film na talaka na rolo bateka ke loka ngape na star loka bato musupe batalanga ba pena ba fan nanga ngape na za fan ya bato te na linga asila bisalu Bekam babi pomba sen wana ya olu Michel Koda mboka ebi bamba Saint Patrick Pensé témoin à général Maëli Saint Patrick Pensé moi na général Maëli na PC bambote place za babi mikolo ndezaye na kati États-Unis babi mikolo ezande Saint Patrick Pensé babi moi na général Maëli mais tout ça na mikolo babi course au pouvoir babi États-Unis na maboko na bo sanité ya uli Michel Koda mboka maman Brazil bokomba maman social sana ba circonstance nyoso batutu obodinganga ba ser nanga Lisa Crédit Lionel na ebike na peso mbote ser nanga Claudine Buka motema inteli ko prêtre openda ba soutenanga surtout maman nanga ya kati o na rasona lali na lamuki maman Brazil bokomba maman social yep ndasala na ba circonstance nyoso ta circonstance ngo za ndeni maman Brazil bokomba mais na ebike to sola bien Yesola nanga janvier na ebike na mwana maman Yvonne Longombo je suis toujours moi na ba maman tozakaka voilà tozakaka boni sango ya la team Wata ça se passe comment chemin de la gloire Janvier Wata ebike chemin de la gloire boni basango nango ouais chemin de la gloire batutu ba ebike album o batu bazozela o Wata longola Wata longote ils ont déjà chemin de la gloire na biki bato ba consommer biso nde ba mesana ko consommer biso to longola boyo kapenda la bonne musique penda oyemo lo baka musique intelligent boyo kapenda musique ya respect ya ba insanité te maître Dadibi qui si sanité te c'est dit que panda garçon plein allemand boyo kapenda la bonne musique pour savourer la bonne musique avec Héritier Wata Totorine et Tembe plus que Tembe Kanda Sepel Sarabino à continuer toujours plus que soutenir que Sepel Sarabino boza des cités on les orchestres ya munene on les équipe nationale ya orchestre nyonso ya Congo pour le moment zabiso la team Wata net biso ba spiritas to soutenir toujours artiste na biso en plus to ngage makasi. Et voilà, tout côté vraiment la actualité to rozonga vraiment pour la team Wata, j'en fais mon konzi, to lali to lamuki kande to lo bara YouTube na biso ba problème YouTube na biso za yindi ezongi to moni passage ya Cynthia Kapash na pas ya lekechu na Congo liziba et bimisi ba vérité moko otoyeba kité Cynthia Kapash lelo to lukaka to ba nini o esala kabola Cynthia Kapash na Karine Mokonzi enfin lelo to ebi vérité ngo Cynthia Kapash abi eloko esala que yena Karine Mokonzi ba beba na parce que ayebisaka papa Hervé fait rigoler Jésus de nuance que Karine a comme pas na yo yeba que Karine a tambola rapé asala rapé et pas héritier Watanabe mais ke bazala na emayele okokolo ba d'abord nini na o Cynthia vérité o Cynthia bimisel biso lelo bon mon fait rigoler Jésus de nuance azamo amugete tu Karine Bando kangama na sinte ba kangama na papa Hervé que déjà que Karine a travaillé rapé na Jésus a travaillé rapé na héritier Wata Totorine en Tembe et ngolo baté que Cynthia mutarola qui sa papa Hervé que Karine a travaillé na héritier pour babatu batala rapé TV batala rapé YouTube c'est normal au moni kolobela ser na biso Cynthia Kapash ezaba lobel mobo na bandenge ya jalousement na ndenge ya bien tete na ndenge mabete to za bien te otalaka ke muninga zokanga mana ta pervé azokanga mana héritier quelque part ya zaki na placité il faut le baka ke lo mo po et déranger pa pervé comme pe ba kotika Karine c'est normal ya ndo mona site ka pa chalube bongo soto landi na ndenge ya vrai pour ndenge ozana moni pa pervé ayebe ke bien que Karine Mokonzi travaillaka na héritier c'est rwana héritier pas ndo mona bien que oui Karine peut l'air moi zo kindi pa ya faire ndo monango ambetima te mais si tu es capable ko la la mukata ngomoni papa oye biselo kwa bongo pona nini quelque part omoni to vodlia to zo mela mena mitema to linganité oza na monde YouTube to ebi net fonctionnera to ebi mutu na mutu zo linga zo par na yi mais si tu es capable c'est ma sœur na ngake mingi na respecter trop mais ba tout ba comprendre ki fasi alobi ke ba beba na Karine mais ngape l'air mo na zala pe ba Karine o nga na ebi ya mabe pa si tu es capable wana zo marcher ba moté babi ke Cynthia Kapash ndobe ta plus ba ninga ba mosinso alinga pardon
bino bolinga la vérité te ça fait to yo kaka si vérité ngo lobi nini abande ko beta batu ba mosinzo Sinza ka pas fia mosinzo si o ngana conseil ya za madame yo za mosinzo depuis serana déjà Congo web déjà world te world sinza ka pas so ko ma world lelo eza grâce ya ba effort na lelo ko bo mo na chaîne na ndep na komi world mais aza mutu masala musala bia za mon respectateur après ça batu ba conseil bien so kutene si tu capable sur solo ne senti pinda ke moi matirte mais moi bilo moi mike mutu nyo sazanga buzo bate o ngana yoka please que si tu capable beta batu ba mosinzo si tu capable bo ona yoka mais na ndinga mabete na tikala komona nanga pete mais na yoka kaka mais ba ser mo buya sala musane kitoko parmi batu ba sa misala ya bien surtout na YouTube a créé un monde na yemo kalongwa na babuzo balongwa na polémique au senti que a créé monde à part yaye mais sous lelo sous batu ba mona ba okamwa ezaka juste vérité o ya lobby o ezana kati na mutema na yondo mona batu lelo ba komosa ba analyse batu musu bazana ba kanda na ye ndenge zalaka mais a sermo buye na lingaki makasi aza respect azabon le koloba pe Jaël Show azaka na bino pe équipe nationale lelo le akoloba que Jaël Show a blessé motema na la émission asalela na guerre na Karine Mokonzi bon au mona mutu azana ba sentiment ne mutu azana ba paramètres ne ya revivre netinga pe janvier na bi ke na blessé batu motema ya makasi neti ba sintia kapashi wana mususu ke na yeba yeka sintia bonjour so na blessé epe motema ezaka droit ke na zandova na Karine na moni ke plus azo s'attaquer na Karine azo s'attaquer mais sintia fininganga te alobelanga pe mabete nga na finga na mwana sintia o na yeba ku te na vi na finga mwana mais jour sintia la kisanga mwana yebo na tala mwana na isa mwana sintia na bébé limbisa ngeskizenga abe mwana bisintia pa si pona finga mwana bataza innocent mwana bataza angelo nzambe ozomona finga e pona kake na pesa Karine esengo pona ndoza na Karine na bando botu bosala ngo moza ndepo bosepelisa Karine Mokonzi si toi bana Karine Mokonzi netinga na mona Karine Mokonzi la baronne la patrona wana baya uli musheli ko damboka solo ba yebinga grâce à Karine Mokonzi ba maman Brazil ba yebanga kobota mangala kala asala ba circonstance se poza mwana yulo mwana ya yulo en plus maman nanga bazala kana ba mère na biso ba poto ba maman Brazil ba yebinga ba Lisa Crédit Lyonnais ba yebanga penda ba bike mwana ya Karine tafulai ba sena biso ba Clarisse Moyembi ya mwana yulo o senti que ba linganga ba sena nga ba Claudine Buka motema teliko propre bike te wana leki nanga ya famille moko uzomona ngai ko muto apesa nga chance ya okoma star lelo ona bana confier Zakari nana mabete malgré comment la maramninga pe na comment maramnanga mais na rolinga mutu jamais touché ponini salanga mo balé wa bien ozomona so na loba o ezaka juste vérité mon masolo o na solo o eza vérité ezakutu ya robomba te na loba o eza vérité kati ngape na blessa batu na kombo ya Karine batu mususu ke o ke basalanga ti balelo balinganga o na loba na bango na kotela ka juste Karine pona Karine pasalanga bolama et ça peine à battre mususu pe c'est normal il fait pas blesser mutema basintia capable je pense Karine passe pe là c'est normal les aura toujours bongo si ça on appelle battre mususu na blessa mutema na bon pour Jaël passe pe là na côté la pe Jaël quand ils a Karine mo na notre l'équipe nationale tozaki ini imbattable mo na balekechu o mo na basintia wadol o mo na ba janvier o so mo na biso tout ba juvenal qui to bandel rosap na ke na ko linga ba mutu mo ko blesser juvenal téléphone à côté là c'est normal et ça a toujours bongo ce que si tu aimes ça mon homme avec ba blessure monter ma comment on m'a bêté yo posa na batu o blessa tant osala na Karine au côté là pe Karine et ça pe na batu musu pe ba blesse o ba côté là pe ba blessa monter ma batu sala batu ba na côté là ka Cynthia et ça non normal mais tout ça là na ba mitema na te robumbara makambo et ça comme toi ndo sala o c'est legi tout ça na ki mutema ya mabete ya kubomba likambo mobote nga kuta na ba Cynthia na biso que na o marché ba moti na sola Cynthia capable très bien na kuta za na batu musupe ba finga kariso na kuta na bona sola na bango lelo ezana batu musupe to sola na bango te msu na la na lamuki ne tuka Yvette Kalumbu na finga ya conséquence ya rubanda lelo ti lobi poani sera bebala na Karine na finga ponga na mona Karine avant bebala na Karine na finga rappel lisusu yepem susu ah nde Karine alimbisanga bi yepa sepela te poani afingama o mona makama ezaka un peu bizarre. Okay. Mais tous à l'air mon père reconnaissant. Ok, tous à un peu bizarre, tous à makama bizarre. Kapashi batutu ozomona wana ba Yvette Kalombo banani ba
grâce c'est la famille, les ketchou, bon, tout ça l'appelle les mots, tout va tout tel, oui, c'est bon. Voilà, j'en fais vraiment. Je dis encore bonjour à toi, à Guéné, Moutoua Leki, Moutoua Leki, Banami Baligno Sosa Manzaka. Na entrée Éthiopie wana babiso tuni agene ba osaluka manzaka kitoko bo mais quand manzaka basalinga kitoko bo bino mo botele pe sa posata moi ça bien zara toujours manzaka propre pour papa CPA na oyeka na entrée Éthiopie tuni agene donc osalo manzaka na pesa vraiment numéro ni na suka émission OK oza oyobi marateur ka gambela to ka Éthiopie te agene oyati na ndako oyosala o manzaka et voilà je suis toujours avec Jean-Pierre Mokondi na kati émission na biso lelo Jean-Pierre Mokondi to kota d'abord na likambo baba kuko lelo to mone bimisi ki bomba banda ya c'est que ça elele bisiki bombanda ya lekechu na saratola lekechu lelo ko lekana TV ko lobaki yaza mbanda ya saratola abimana Diego tu peux d'abord dire quoi na ba propos oyo lekechu lobaki on rappelle na ba kola bien merci ya pembe manzaka bien mais yo za moi c'est bon nande mabeti batutu babi ke lekechu za PD mais nande batutu nande mabeti batu babi ke lekechu c'est un PD tout fait yemo auto le gabi ke zane PD mais abima na Diego au moins makamone za su ya robomba te Diego zara na la team wata yo j'avais pisa son ba vérité toto e ba po yo zara na la lekechu zo ba lekechu ko sape batutu lekechu lo ba pe aloba penda pembe na pembe pembe likola pembe so moni lekechu leka lobby c'est que quelque part il suit ou bien quelque part et l'eau comme est dérangé mais aza mutaba vérité nga vanana a tantine mobo adoua a très joli nandenga mabete eh le ketchu joli joli a très joli makasi côté le misa le ketchu a côté misa sara a nandenga mabete nga na préféré na le ketchu mutona te biloko bolinga kaya ya biloko ni laksa biloko biloko ni laksa na talon biloko bolinga kaya ya sentiment yo sera na ba sentiment et là mutu mususu zo mona eka ke mwasi ma mwasi te o mona ka sana de biloko o bolingaka mais kota mwazi ya basi nyoso baza ndenge mote bilengi nyoso ezalaka ndenge mote so bilengi nyoso ezalaka ndenge moko batu bamviaka ba mère amida te kosekate no batu bamvia ba Karine Mokonzi te batu bamviaka ba Daïda te ba Soraya te po komona mwasi musoso moneka no le kabuna nzela ane vrenzi mais toyebi obiso mibali toninga to amviaka neti Sarah to la no telemisi awa na le kechu nga etanke mobali na préféré na le kechu Janvier nga na préféré na le kechu nga tenga ça la capacité moi si faut na ba propriété moi si faut za kitoko propre yo kanti moi sinyo ça propre yo komona moi so monya za loka ngubo za loka lipopotame ovandi so mona ndeke moi c'est lengi te moi si faut na ba goût faut na ba qualité yo je sais que moi si nyo ça za ndenge mon côté moi si faut za lengi moi si faut ba kosukola nzoto moi si faut ba propre yango ne lengi moi c'est sa propriété. Et ça te ka moi sur moneka zoleka a monela ti panto moneka ke te o te ce ba comme zotangi na ba sa ba ka roi bongo ba lo ka ba libulu manzengele salité na salité ba lo ka ba toi o mena ba toi ba bomani ya ma place ba bomani ya baso sasa ce ba place igné so ke na la team ba sasa F victime ba sasa moi ça c'est la goût moi ça c'est les langues asinga elengi OK na la team ba papa oye na F victime ba papa oye na jet set ba papa oye na maison mère ba papa wana lichet mbeli na yo moko ata ekati lobe kata matembele lobe kata ngai yaza lokwa mbeli ba kata e partout ba orchestre so ke na maison mère maître ninja za pardon respect pour la maître ninja pardon et ça quand le passé maître ninja comprenait ta quand ça que goût mais toucher les satellites oh par rapport à maître tout na respect na maître ninja na respect peut-être Yanan marié s'il vous plaît ouais mutu Diego Milito bato na otangelo ba maître ninja okutu baboya mwasi to yeli susu kuna na jet set jeune na nyo abotani na nyo comment risé so risé to ye susu na la team ko banda na ba Cédric Mbou
Voilà ça pète sport. Même que ça passe Sarah ça asa moi si telaka déjà moi ça mi pour pour na vie na bon en plus Sarah voyage akenda betaz moi respect wana valeur ya avion ata fi azwa ka ko bonga na vie zaka voyage so bi bato bonga na Kinshasa basa ba uli mushena fa ba ke ba poto ba mi bongela a na Congo patron ba Claudine Ebuka motema teliko i prêtre ba teliko i prêtre ba Lisa Crédit Lionel déjà na Kinshasa ça déjà c'est bon. Bah, c'est tout qui est panda. Garçon plein en Allemagne. Bah, Laetitia Mangoke, joyeux anniversaire à toi, ma petite sœur propre. Il y a palais. Bah, bimbo tamen lem, on a dit que le champagne à gogo ya kosaranate, bah, tu vas remettre la barolia. T'as la yo la patronne. À part yo mutaleka kwa zate. Et sœur n'a Clarisse Muyembi. Il y a abattoir. Abattoir. Mais femme mariée. Moi, so yozo finga, Diego Onzima, atala le passé n'a été mais honoré, n'a mis sur ma parole, n'est qu'à n'engazawan. Boyem ta honora Diego honora be yem ta honora Diego yem ta bala Diego ah ndo muna mosa kendo bala mbaya yem ta misambo na misa oh y'a pas so sepe na mbalo na ebite yo rob salonde ah c'est bon l'explique qui pour moi mais est-ce que ça là crack matala ka ya tamboli gauche à toi te simbate yo na préféré na ngale ketu kana ki pédale ketu bot ba kabele pour na olala itala divote. Pardon ça atana na ba quit na ndenge mabete na mila na ba bofo na ngame sarap na hotelemini ana sara na lekechu na préféré na zona ngale lekechu na préféré lekechu franchement na biso mbaso na préféré lekechu ya Uli Michel Kodamboka nga na préféré lekechu Jordan Fonseca super play maman Brasi beaucoup Uli Misanga na préféré lekechu na balata lekechu que sara non zwani nwan wana batwa. Ok, bah c'est ça. Hôtel bina baso komisina mloka batanya mabelu mun bina ke ah moi ça na qualité bina ko rolingae au chérie au vani na ndako santi bina ke moi si basara ba cité wa ba za unique ba usage unique so ça il faut boaka Diego nda yebela ti batutu basali la ba boaka sanwana batutu basali la sani wana ya Uli Musheni babuaka yango mama Brasi Bukomba babuaka mama Ivan Longomba babuaka sani wana na kosote na mabeti aza usage unique ya ba usage unique Jordan Fonseca na kosabino to wana usage unique mama Ivan Longomba wana usage unique c'est na Clarisse Muyembe wana usage unique ah wana bilotali mwasi okumisi satana okumisa nzambe to kumisi satana te yete na préféré ka lekechu makambo nyoso eko indo pona sila bisalu pona bekam pona bakuk pona Sarah alobaki kabia ya lobi vérité par rapport à makambo sila na Uxule na dinana place eko tsala passe bino ba bakuk eza nini net nga pena naza franchement naza bakuka naza fanatique nde na linga héritier nde na linga ka Karine Mokonzi nde na linga ka bato basala ka musique ya bien nde na linga bato basala musala bien net ici là nde na côté na comme dernier fils à bakuku na lela nga différente pour na tala ka théâtre na via théâtre wana ba président au cha place ça na PC bote na tala penda ke 8 muto côté là et pour azo tombola drapeau ya mboka pour la fierté ya mboka basila bisalu bazali lelo zo mona film ne tourbillon nazo yebiso so tali na ba canal plus zo mona ke bato bazo tombo la grandeur ce que basara baza bato mo beke so pese lo ka 10 francs 20 francs ya baluki mais so tali ba imaginer ya kala akomisa sila icône boye sila za mukolo akala elonge komi ko bata makana na makeup asika makeup ya mukolo azala mobali te talaka moi silo ka sila ko zanga mobali talaka sila ko zanga mobali on les a benjir pour battre kuna ba pesi bambon parce que yazo tala degré azate yé pas ça le quoi abattoir tala ka ça le quoi ngubuli hippopotame yé kuta zwa mobala mi balela tala degré au finga fia batuna kuta yebi ota solo na ote au finga ka pour ba kabelo 50 €, 20 €, au monte que dans sens yo to senga colonel mimi bato kangeza basara nane mabeti il faut to protéger ka artiste na biso net ici la banda loti le ba otika la kokipe sa raté au finge net na nini yaya mukolo aya no bino ba age bino bato bamboka to yeba pe ba age na bino te po bato ba bota na bamboka na ndia mabete ba age na bango yeba na te
ata ba age ba mobutu to yeba te o seka bato babota mana bamboka na ko saute tuna ba age na ba yeba to o botami lelo batala batali sanza so batala ni ba laksane ni il faut tombola boy o tombola boy o batama sa tinga mona tinga sko ta bien yesko to tala yesko na ko peso age pour ngala moni yo bana ba 20 quelques na kosi yo ba 30 basa ma ba age ne faut tombola ndake o tshepna bo tshembo lo bobo pomona masasamba na yo ba age ne pa utamboka yepna uta kuna na ba masa na biso nanyo pasa théâtre nanyo na bo se kuma masa na ba bando za ba voisin ozomona ni ozomona benga mutu mukolo entre temps mukolo ozobenga ya botami ayo botami na mboka tala décret eza jalousie mo mal placé ba mona ke mutu azo sala musala kitoko eza na batu bakomi kotinda ba finga sila te biso pe to défendre sila to tika te eza question réponse so bo fingi to yape bat na bina pe biso to finga ba na maonde tio batu nini yo ba ya Sarah yo fi est-ce guerre bo lukana Sarah c'est bo yeba place guerre ke parce que Sarah tika alikambute alila makasi bakanga ke papa bananga ebité bakanga ke pamba yo ebité ya kota ba makala kindaka banini yo bien oti ya cop nae on kata likambo janvier lelo l'air Sarah lobi ke accepter na ye les ketchum banda na ye peut tout le monde peut poster qui a pesi les ketchum bonne journée. Donc c'est vrai yo mto banda la team kala ke les ketchum Sarah to la na les ketchum ki bombanda c'est bon kitoko. Oh kitoko talaka les ketchum osane ki bombanda esokuka elenge za pa les ketchum elenge ngo yokango ngana na yokango te me batutu babimana na yebi o ba sepela les ketchum to fandika abita disone les ketchum za goût za propre te mettre na basolo to fanda kati leke tika pardon ba pola me ba on timate leke laksi bon ndeke oui ayebi kopo ko leka ba talaka na minu basu yao ala kisina minu diego gaso alikuwa santi ko diego ngaso resule ke chubu mutazara na latima eza sentimeza makamba kibumba ndeza makamba kolinga mwasi so monike mwasi na komo sona kingandi bobo zuwa te azuwa yemte sala diego eza zuwa medio galingale ke chuma kase alinga kaipea kosaba vansi et voilà to komo kepe malem pona suka émission la biso en tout cas c'est ba rappeler ba épisode to tala ngo kala ko anda ko kozika mabiso to ana bezoka ya vérité pena kimia les que debe ko tala que j'en fais wata lelo to va to la to la muki lelo to moni maniqué de retour avec Karine Mokonzi. Bah propos ya maniqué pas Karine Mokonzi en tout cas est choqué ba to belé. Qu'est-ce que tu peux dire Karine Mokonzi to bi katika ne guerre avant na ya zoboko la na bébé na ye to moni so za suna zebe mi balé lelo maniqué a chargé Karine Mokonzi pour na Prince Babia te omoni ba maniqué talaka to respecter montre na Rolex na lati te Rolex te ko ngadi diesel ba maniqué la tagi Rolex mais ce que moni bato ba noala kam omoni bato ba mela bombe omoni bato ba mela drogue pour mon abonné biloka valeur za moi passer boni ba emsu ndenga osala émission de ba talanga chenete bo talanga ya Rolex maniqué Pierre so akoti na nganda yaya yo kati Rolex ne bato bolati sake bokeba bolati na émission boza vigilant pona ki diba so abimi nango ekeia afinga Karina Sony banda lelo tilo bi Karina leki Karina Sixa leki maniqué batutu ba yebi ba maniqué baso ba opportunité mo bona ba vie o batu misu bazwate mayebi ko saisir ngo to kutana na mama Denise kande to mona aka maniqué salite bon o so ba opportunité batu ba yeba yo soit disa ba kangi so pa kingandi mais esimba ka te en plus ozo na mwana o le laza musicien o moni lelo ora babota manango chance babota manango nzamba yebi ndinga salaka na ba circonstance nyonso omoni mwana ya maniki na ndenge ya succès ya maniki auto bimsilo quoi mais faut so mona faut tout monde apinda ke tant omoni ke mama ezo marché te poni balobaka tous ces pays ici ba omoni ba maramusu biso to futa a uta partir ba parents na biso omoni Prince Babia a purger jeune bata yemba kitoko solo azo purger grâce à maman na ye
maman ne faut soigner na batu maman na za muta misala mabe maman na yebi ko soigner batu te aleke na bosolo na politique alobi ke atiki nyonso ya mabe atiki arofinga su batu te atiki polémique mais yo na komo finga ba Maria Tumba mwana ba Maria Tumba to yeba écouter le lo ko bima biso na ba manike to mali bosa Maria Tumba mais ta la vie mwana na zo vivre na ndenga ba beto bota la vie mwana na Maria zo vivre na manike différence c'est ça TikTok e bimi kala trop tard biso YouTube to banda kala mais ta la seconde différence ya Maria na manike to apé batu ba ibu ba ochichi manike ni bourrette ni poussou ni ndaku toujours chez les parents toujours chez les parents na âge ya manike ndenga za chez les parents yobi obo tabana ka pa na bino nyos tu pa na bino même bata biso ba janvier to ba tozui na ba YouTube ba craquer mais to vanda ba pa na biso et pas na ngamo janvier na biki na ofuta mai na kofa courant na yebi ndenge fonctionnera mais manike bota la serre na biso so monyeke elonga bata drogue yango eloko na drogue ba melango plus za bato ba bonga bato ba gagner na vie manike yo finga Karine banda lelo Karine lego Karine kuta zu chance au kabelo $100 yo bukoni au kabela Karine $100 ata mwana na yo ata na vie na est-ce que manike au kabela Karine mais kabela ka série bazala na bonne relation pour Karine ndo benga pe manike ya wana te akabeli tonga auto ma prison longue bete mo masi kolo Karine to kabela manike akabeki $100 longue bete mi si tanga bien la prison mbongo ezate pona rolia atindela $100 wana général etumba janvier zo bango simba manike te tubanda kopo na ekala ngana banga manike ngana na mutu na kobanga na YouTube à part Nzambi na respecter batu na kobanga muvite wana ba ya uli mushel code mboka babi moi je suis soldat moi je suis guerrier so na bige oui na chape ndama ndoki na chaka mandoki mbala moko ba jordan Fonseca super play ba yebi ba Lisa Crédit Lyonnais ba Chalet chambre appellation bien contrôlé wana vie Chalet chambre appellation bien contrôlé Chalet chambre ba yebi makambo na loba ba Lisa Crédit Lyonnais ba sera na biso ba Clarisse Muyembi ya Gilenga Ntebe ba sera na biso tout o bolingaka Javé Wata mokonzi mwana ya ba mama balinganga makasi ba bike je suis soldat Galiano mo privé ba yebi ba mi ya tembo ba tutu ba bike soldat ngayo. OK, voilà Javé Wata kala mingi te ape tozo kabona biso no pona moni pe Javé Wata ba programme eleki mo embele na makambo nyonso ezoleka ba coup contre Sarah Toula okoko lobani te baba ku ke zabiso ba fan ya sila net sila bisala ko kipe jeune fiona te nanda mabete ba niveau neza ba niveau na été omoni bango ba ba lipa mate ko fele mutu nyo so pa ko la ba sombi lipa ozomona batika pinda ke tourbillon sur le marché batu ba consommer mingi film batu ba so honorer biso mboka lelo batu lelo msus to banda ko tala film akarashika kala lo image ya film akarashika ezala souté to monta lelo ba tourbillon ba grâce à basila ce qui lelo gouvernement na biso ministère culture ameki kuchaba moyen au monde apprendre que culture na biso ke liboso il faut tout valoriser basila bisalo wana il faut tout valoriser na misala na bango surtout na baku nyon surtout boza tout chasila maboko aosa musaki toko. Et voilà, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci. La bienvenue sur Zakiwana Ponolanda Congo Essengo officiel TV. En tout cas, je vous dis merci. Et voilà, je dis encore merci derrière la caméra à toi, Armel de mon cœur. Je dis encore merci à toi, Kissinger Antoine. Janvier, Bambo, tu n'as pas de numéro de téléphone. Ouais, Bambo, tu as de bon, Bambo de la fin, janvier, tu as mon compte de maman Babiga le 26 oyo. Batutu ya poto, nebi ke ou bazana Kinshasa. Boya ko savourer la bonne musique avec Héritier Wata Totorine et Tembe puisque Tembe babi boya na kati ya Rotana wana concert za $200-300 boya ko savourer la bonne musique avec ko kate babi mikoleza kara so rozara na ba fan 300 na ebiso ya saranate mais c'est comment on m'a passé à janvier na ebiso mais on m'a passé avec 300 na ebiso so rozara na ba fan o pinda balinga honnête ata ba bosse ba fanatique o balinga ko ezana batu musu ba obeta me bana ba fanatique te oko bimisa disque mais on a ba fanatique te bayo kango ka batamburuka taburuka beta ta concert à $100 on a bimisa ki crayon on a bimisa ki gomme on a bimisa ki effacé beta concert ya terre $100 au tout monde meke batu akoti ezabenet biso la team tebike mi ange mi démon to clôturer mi ange mi démon na concert na Rotana $200-300 boya bile ko savourer la bonne musique avec Héritier Wata Totorine et Tembe nabi ke Jomo Dango ki Kaspey nabi ke Bobo Beloy nabi ke Iso Mobali nabi ke Maître Mika Mongo nabi ke Maître Dodi Shungu Maître Poison
wana penza ba maître na biso ya la team wata na pesi ba mbote place. On te salue. Yayo yango wana. C'était ba maître Zulu, maître les plus propres, yo bika il faut zalaka toujours na ceinture ya mokonzi ya ngoma. Babi ke chauffeur mutakumba mokonzi ya ngoma. Babi mutakumba okoyepa mokonzi azongi sepa ya yango. Abiso keka pa ya yango. Mutakumba ka mokonzi ya ngoma na pesu ba mbote place ozana bo santé chef na biso Chali. Rubesh babi encadrement toujours spiritas toza na ba yali masupra ba Lorian Wata babi ke bana ya la team Wata biso tozarana toujours na héritier na biso Totori na biso ya Temina bike beaucoup CP la pinda les 26 oyo beaucoup ka la bonne musique avec héritier Wata Totori na Tembe plus que ya Tembe mutu to linga benganga pour na concert plus 243 89 50 53 549 mais na biso Regine Lunga place ozana biso mbote yo binda ka bozarana biso na bike la team Wata baza toujours pembe na pembe babi je reste foutre babi de Lille babi na peso mbote sans oublier chef Mishka Cédric Mbungu batutu ya la team Wata Balise ba Jack Love na bike tozana bona Kinshasa na bo Sente Miyembe babi arnaqué babi toujours kitoko. Et voilà, on peut si déjà. On se souvient plus 243 89 50 53 549 on numéro on a plus 243 on a code nepsi ya mboka ya William Shade 89 50 53 549 Lionel Bamos babi loka ambassade on a bakangité pour tant tokende Laetitia Mangoki Chacha Kenzo babi joyeux anniversaire toujours. Et voilà, je dis un grand merci à toi, aujourd'hui le jeune Porba, maître judoka Nakata France. Un grand merci à toi, Babi Patrick Ponce Maël. Moi, la général Maël. Saint-Paul Patrick Ponce Maël. Moi, la général Maël, Babi. Bon séjour à toi, na États-Unis, place aux Ali. Je dis un grand merci, Babi Bruno Loubi Kambongo, ya propre. Je dis un grand merci à toi, Ritomot par rapport à la patronat. Je dis un grand merci à Minoni Solingaka, Joyce Tumba, entre Madi Benzema de la France. Abonnez-vous massivement. Congo Essengo officiel TV ngana bino to kutene misesika. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divin. Ba invitation en bois. Netika kabasali mona Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison Given à Bossalibinote à Tchelibinope promotion Congolais à Pamba. Maison Given Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow Given vous exagérez.